Shalom, shalom, libota na nzambe. Na ye lisusu liboso na bino to partager maloba oyo nzambe ache kati na nga. Nakanisi toyaka kaka soki nzambe ache maloba pona to partager. Naloba aler nyonso maloba oyo ezala epesa solution parce que Bible lobi esika nzamba leka kabilembo tikalaka. Nzamba za liloba. Maloba oyo wane ezozwa place kati na bandako na bino. Mutu nyonso oyo azozwa taya kokotisa maloba oyo na ndako na ye. Epesa solution. Epesa guérison. Parce que nzambe avandi na maloba na ye. Alobi atindaki, Bible eloba atindaki maloba pe lilobe kangolaki. Lilobe bikisaki. Liloba oyo ezala solution. Na kombo na Yesu Masia. Lelo na ye to partager. Thème na biso ya après-midi na lelo ezali akoya lokola moyibi. To tangi chapitre na biso ezali to tangi na Matthieu chapitre 24 verset 36 tina 44. To kotanga na kombo na Yesu, mais avant ya kotanga tozo tika maloba na nzambe, tozo belela présence na ye ezala na action na o nyonso tokoloba na tango oyo tobondeli na kombo na Yesu Masia. Mosantu na lola eza yo Yawe na lola oyo opesi lisusu makasi oyo na mokona lelo. Yawe tikate maloba na yo ezala solution, tikate maloba na yo ezala vie parce que yo oza nzambe oyo kokani na mutu te. Makomi na nzambe ezoloba na nga otindaki liloba lilobe bikisaki kolo. Yawe ngana loba te kolo. Ngana loba te kolo. Yonde loba parce que yonde mutoza na posa libota na yo eyoka yo nzambe. Yawe na beleli molimo na nzambe. Molimo na yo azala na action na domaine nyonso. Ete maloba oyo epesa solution epesa vie. Na kombo na yo Yesu Masia. Nzambe yoloba tikate maloba oyo ekweya na 4e terre esala misala na yango nzambe. Makomi na ezoloba na nga moto akobika na kwanga te, mena maloba na yo nyonso yangu ya nde moto abiki papa. Olingo lobela biso kolo boyei na yo nzambe okoya lokola moyibi. Nzambe tikate kolo osunga biso tozala na boyebi oyo chekati na biso ya ko reconnaître ya koyeba oyo eza maloba na yo. Zwa contrôle loko moko na moko. Présence na yo na yebi keza na action na kombo na Yesu Masia. Shalom libota na nzambe. Na ye lisusu kolobate shalom na mutu nyonso oyo akolanda biso na kombo na Yesu Masia. Ba bonsoir, ba bonjour. Ça dépend ya heure oyo ekokuta mela yo. Totangi maloba na biso. Totangi na Matthieu chapitre 24 36 à 44. Totangi na kombo na Yesu. Moto moko te ayebi mokolo to ngonga makambo wana ekosalama. Ata ba angelu ya likolo ejali kutu ata mwana. Kaka tata ye moko moto ayebi yango mokolo mwana ya moto akoya makambo ekosalama ndenge esalamaki na tango ya Noa. Liboso te mai eya kodindisa mokili mobimba, bato bajalaki kolia pe komela, bazalaki kobalana ti mokolo Noa akangaki masuwa. Bajalaki kokanisa eloko moko te ti tango mai eyaki pe ebomaki bango nyonso. Ekozala bobele ndenge wana tango mwana ya moto akoya. Soki mibale bakozala na elanga, bakokamata moto moko pe mosusu akotikala. Soki basi mibale bakozala konika bleu, bakokamata moto moko pe mosusu akotikala. Bokengela malamu po mokolo mokonzi na bino akoya, boyebi yango te. Bokanisa nano soki kolo ya ndako ayebi tango moyibi akoya na butu.
akolala te, kasi akosala nyonso pona babuka ndako na ye te. Yango wana bino pe bozala na ekenge tango nyonso, pamba te mwana ya moto akoya na ngonga oyo bino boyebi te. Haleluya. Na ye to partager maloba oyo. L'air nyonso na yaka nga na loba kato ya aka akobeta sete que Jésus revient bientôt, nzamba azoya. Yesu azoya. Nga na loba kana tangu oyo. Tokoma koloba ke o te baloba na biso pe banda kala koya ayaka te, ndeko na ye biso eza ya solo ke Yesu azoya. Na Matthieu awa bazoloba na biso ke Jésus azoya. E ozala lokola kaka na tango ya Noa. Ba pasteur batelemi bazoloba. Ba pasteur batelemi bazoteya. Bazoloba. Bible ezolobela biso. Tokomi na tango ya pokwa, tokomi na tango ya mabe. Ndeko na ngai. Toyebi mokolo te, pe toyebi ngonga te. Tozala prêtre. Tomi bongisa, parce que toyebi na biso mokolo te, toyebi pe ngonga te. Lelo tokolo babanda koloba yango banda kala, menga na ye kotalisa yo na pokwa na lelo. Babanda koloba banda kala, c'est vrai, mais tangu o tokomi nango vraiment ekomi mabe. Ekomi mabe, ba chrétien toza toujours distrait. Ba chrétien tozo yeba te to sala nini. Babie kozala lokwa na tango ya Noa. Noa telemaki azobenga, azobeta, azoluka bato bakoye kokota na masuwa. Me bato babimpesaki na posa na bango moko. Bazalaki kolia bazomela. Bazolia bazomela, bazali kutu koyeba te eloko te. Ma ezo ya ndambu ndambu. Batu bazobelela yango na moma oyo tozali ba pasteur bazoteya. Batu bazobelela na tango Yesu abaki na tango suka kosopa molimo nde na mutu nyonso akosakola sango malamu. Ba pasteur to pasteur te, batu nyonso bazoteya sango malamu. Na eko talisa mutu moko kokanga motema na yo te. Soko yoki mongongo na nzambe yeba ke Yesu azoya. Soko yoki mongongo na nzambe Jésus azoya, Yesu azoya. Kokanga motema na yo te. Batu bakomi distrait. Batu babungisi na bango. Babungisi oya malamu. Na moma oyo tozomona mabende ya mwana nde ezo renie kati na sena ntangu oyo. Mabe ezo renie, mabe ekomi nango vraiment ke ekomi bien na miso ya batu. Mabe ekomi nango kitoko, batu bakomo sepea na bango na mabe. Nalingi to partager lisusu awa to kitaka mwa mukie awa na Mark 13 to tanga na 1 ango. Tango Yesu abimi na ndako ya Nzambe, moyekoli moko alobi na ye, Motei, tala mabanga ya minene boye, pe ndako ya monene boye. Yesu azongiseli ye, omoni bandaku oyo ya minene, ata libanga moko te ekotikala na esika ejali. Nyonso wana bakopanza yango. Moyekoli azwita kotuna Yesu. Tozoya koloba kaka kende koto bongwana. To pusa na pembe na Nzambe. Biso to bimaki to komi na tamoko ekomi mabeto zonga. To komi na tansuka eloko moko etikala likolo ya eloko te. Likolo ya eloko te nyonso o eza caché eza la dévoiler parce que Yesu Masiya muto alobi yango. Nyonso o eza caché eza dévoiler. Eloko etikala ya kobomba te. Ndeko c'est le moment. Tango moni kozala makamba mabe se repentir tika parce que Bible zolo balanga eloko moko kotikala likola libanga te. Nyonso o eza ya kobombama Nzambe akobimisa ngo na mpwasa. Ndeko to banga Nzambe. To komi penza na taya mabe, to komi na taya mabe, to banga Nzambe. Yesu azoya. Nga ya ka kobeta sete Yesu azoya.
Tozo yoka kakao, ma sœur Teresa mutazote, ma sœur Mimi mutazote, c'est vrai. Mais, maloba na nzambe bimara pamba te. Yesu azoya. Ekoza lokola tangwa Noah, bazo beta kelelo. Noah zo bele la boya bokota. Batu ba mipesi na ba posta na bango. Batu bazo yoka te. Batu ba distraction tellement ebele. Batu bazo koka susu te ba ye baba sa nini ko lia komela ekoti. Mutazo koka lisusu ko yebe loko o asala te. Mokile komi na suka ndeko na ngai. Mokile komi na suka. Metozo ndima te. Batu batelemi bazo teya. Metozo ndima te. Na oye koyebisa oto komi na tango asuka. Na oye koyebisa oto komi na tango asuka. Na mama oto zalango eloko moko ekotika la kobomba mate. Nazo kale amsu pasi na makambo tozo le kanango oya moma oyo entre na ba serviteur de Dieu. Ba chrétien to longwa la distraction. Nzoto mutu ezalaki kala. Bolumbu ya mutu ezalaki kala po mutu atala yango. Mutazo yoka somo. Menazo yoka pasi tozo yoka pasi na moma oyo tozo senga. Le muso tozo senga. Tindela ngai bolumbu wana parce que ngala zaka kana oyo ya soki ya nani ya frère o mususu nazana ngote ndeko tozonga na nzela Bible lobi muto azomona bolumbu ya ndeko na ye et c'est ça ba malédiction mais ba chrétien to koti pe na ba bêtise wana ozo senga la yo batindela yo bolumbu ya muto le musu yo zaka na mususu na foni na yo mususu ozala ngote. Ba chrétien to lamuka. Ba chrétien to lamuka. Alléluia. Yesu azamalam. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Toye ko zonga lisusu to tanga kana Matthieu 24 ango. Matthieu 24 kara lisusu tozoloba. Toye tanga na Matthieu 24 3. To kitati na 13. Bongo Yesu akei kovanda na ngomba ya ba olive. Ba ye kolina ye ba ye bango moko kaka batuni ye. Batuni ye balobi yebisa biso tango nini makambo yango eko salama. Elembo nini eko lakisa te olingi koya. Olingi koya kotia bokonzi na yo. Pe suka ya mokili ekomi pene pene. Yesu azongiseli bango. Bokeba moto moko te akosa bino. Pamba te bato ebele bako ya na kombo na ngai. Bako jala ya ngai te. Ebele bako ya na jali mesi pe bako kosa bato mingi. Bokoyoka te bitumba ebimi na bamboka ya pembeni pe ya mosika. Bobanga te makambo nyonso esengeli koya kasi wana ekojala nanu suka te. Hallelujah. Ndekolanga baye koli awa baotuna Yesu. Babi eloko nini ekoki kolakisa biso ke olingi koya elembo nini oyo biso tokomona. Ngala lobaka tika te maloba oyo ekokisama parce que Bible ekosaka te. Totanga ka makambo o na Matthieu ke Yesu azoya bilembo asuka ekomona na boye. Toyebaka yango nanu ezalaka na komona na te. Melelo bilembo asuka se monani. Ba chrétien toza wapi bilembo asuka si monani to telema na lobaka le nyonso litomba nini ba peso nyonso ya sena ntangu oyo lobi bomo ina ebungisami ba faux prophète ba komi ebele ba yena kombo nzambe bazo sana bango makambo nzambe te.
Ebele ba ye ba lobi te kolo baza ba merci ba kote ya lolenge nyonso o balingi me bazo salela na bango makamba nzambe te ndeko to lamuka to komi na tangwa mabe to lamuka bilembo oyo tozali koluka ke ya komona o Bible elo bala biso na tangwa suka ngalo baka oh thank God parce que oyo Bible lobi na biso soki to mona ki yango te to nga koloba ke nzambe na biso azalo kuta me Yesu na biso kwa akosaka te o ya lobaki na Matthieu yango to koma komona lelo bolingo ezali sute kati na bato basi na basi bakomi na bango ko balana mibali na mibali bazo bala na siko nous les chrétiens tozo linga to yoka nini tozo linga to mona nini c'est vrai ba ko côté yo que oh prospérité oh boye c'est bien Bible zolo balangana yo e bandele maele za ko banga nzambe ba ko côté ya biso ko pambwama litomba nini na pambwa mibo moinange bungi nango c'est bien babi ya libosoto luka bokonzi ya likolo sima na mususu wane go pesa même nga benga ango ba matabisi tonto bangi nzambe tonto tamboli magana sena ntango ba epini ba makambo ebele tozo kokate meto bele la kamoli mo santu asunga biso parce que tozana nu pene kutu te me makambo o balobaki na biso bilembo o ba yekoli batuna ki po ba mona suka ya koyala moto yuta bi o ezana pembeni po pasi lisusu ekoya ba chrétien to lamuka tika ba distraction ba chrétien to koma na ba débat lokola ba païen likamsusu eza ngo pona ngala koma mona maganeti makambu o tozo mona lelo lemsu na ba communauté na biso to mona ke mutakala mutu e komi na ngo vraiment mutu amona na ebo lumbu mutu asepeli vraiment ba tia molumbu na e batu batala si eza ba distraction ndeko to bima na ba distraction oyo Tobi mana ba distraction oyo. Bible écoute zoloba eza malédiction. Comment on a bolumbu ya mutu mususu. Me biso ba chrétien lelo. Tozo sepela na biso to mona ba bolumbu ya batu. Eza pe na téléphone na yo. O telemi pe. Ozoloba nga na lingi oya frère wana na zaka na oyo tindela nga mususu. Ba chrétien to zonga na nzela. Ngango mona koma oboya na nga bo babenga nga mondimi. Parce que mondimi andima nyonso. Parce que mon dimi andima nyoso. C'est to benga mi pe bandimi yango toza bandimi ya Yesu Masia, mais toza bandimi ya ba pasteur te. Ba pasteur ngana lobaka baza ba travailler ka epai ya papa na biso. Biso toza bana. Bango nzamba bengi bango na ministère na bango bazwi misala kati na ndako na biso bazo sala. Baza bato a respect ebele ya kopesa bango. Tango pe basali mabe etake bana, il faut to yebaka kosunga ba papa na biso. Distraction. Église mokili yene mokili bimina église bimina ngo libanda. Mokili nde yene église. To banga nzambe. To komina temps pourquoi? Batu bazo banga lisu masumu te. Batu bazo banga lisusu mabete. Nalinga nzembo bato bayembaka. Tozali komona bango. Balakisi ndenge na ndenge. Solo bana elaka ekoki. Ndeko sepela liboso mokili mozala kiboyete. Nzala kokufa kobomane sili kokota na mokili. Elaka etika ki Yesu esi ekoki. Tolamuka. Na ye ko partager na yo o nzambe achaki kati nanga. Tolamuka parce que to komi na temps ya pourquoi. Tolamuka parce que to komi na moma ya mabe. Tangu Yesu akoya eza lokola moyibi. Ba biso yoka ki atapa voisin na yo ke ba menasa ki lobi. Na ebi ke lelo o lala te.
okolala te ozale musuka kozotala siko babi Yesu azoya lokola moyibi ebongi toza ya kolamuka tolamusa kondima la biso oyo nyonso abunga kitelema kota na nzela totika ba distraction mutu soki abimi libanda ya nzambe lokola biso te batu tobengaka batu nzambe mutabengaka batu un bon chrétien le musoko lobaka nzambe asunga bango eza vraiment le musu sujet na yo te parce que yo te mutobengaki mutu wana na musala na nzambe mais lelo ekoma soki likambo ebimi ba chrétien trop de distraction toza lisune loko tete akobondeleza te tomipesika na makambo wana ndeko Yesu Masiya azoya mutu na mutu akosamba devant nzambe nga alobaka bato na nzambe kutu baosamba lisusu plus koleka biso tobima na ba distraction tozwaka to ya kobondela mpona bato bibelo biba o baza makasi ba soutenir ba faible totika critique tosala mosala nzambe lolenge esengeli tokoka te tozokima mbangu me tozobondela nzambe alola asunga tokomi na ntango apokwa tokomi na ntango apokwa Hallelujah. Nakanisi o nzamba chaki nga to partager na bino na mukona lelo eza yangwana to partager na ebike mbala sima na promettre bino soki nzambe abombi biso na koya na invité moko aza aposa to partager maloba na nzambe na chaîne na biso tokoya to partager maloba na nzambe tango tokozonga mbala sima ndenge nzambe osunga biso soki ayete na esike tokutana na invité nanga toza na posa to loba to sunga ba mama mutu o amonike azala posa azala maloba o nzamba tie kati na ye azana posa aloba po asunga libota na nzambe babika pasteur te tozo sala evangelisation babito tele mato chaka elo Pierre na makambo nzambe o yo ba pesi yo temps tele mayaka to partager maloba nzambe mamimi azaredi to partager maloba na nzambe site na biso ezalango wana o ya monike alinga lobela libota na nzambe aye a partager maloba na nzambe tokozonga mbala sima na oyela bino invité moko azana posa partager makambo nzamba chekati na ena libota na nzambe na bike bo découvrir ye mbala sima tanto kutana kimia na nzambe ezala likolo na biso nyonso to bondeli na kombo na Yesu papa merci pona maloba oyo kolo merci parce que yo oza nzambe merci parce que yo mosungi na kokamwa oyo kokai na mutute. Thank you pona maloba na yo oyo chaki kati na nga maloba oyo ekweya na mabela kitoko ebota mbuma nango yo lobiko yana yo eza lokola moyibi pe kozala lokola na tango ya Noa nzambe posa na yo eza milimo na yo ebunga te milimo na yo ebika papa sala biso grâce maloba oyo wana ezokota na ndaku moko mutu moko a se repentir mutu moko abimaki azonga na kombo na Yesu Masiya kembo pe masanjoli ezonga ebele lisusu epai na yo na kombo na Yesu bo s'abonner na chaîne na biso God Talk TV toza wana toandoleka kaka pona koloba maloba na nzambe na kombo na Yesu Masiya amen shalom shalom na mutu nyonso bye bye.